Bon, allô Paris, allô Paris, allô Paris, allô Paris, allô Paris. Bon, là sont chargés dans la Léo. Là sont chargés dans la Léo. Oh yo. Bon, allô Paris, allô Paris. Bon, c'est bon. Allô Paris. Allô d'abord, allô Paris. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Na bandako, bonjour. Na misala, bonjour. Bisika nyonso tout, bonjour. Eza Grâce Mbisi, la sexy. Je me présente d'abord. Grâce Mbisi, la sexy, la star de Ankoro. Bon, je suis d'abord désolée parce que je suis vraiment fâchée. Je suis désolée parce que j'ai droit de me fâcher et puis j'ai droit de m'exprimer contre l'individu de l'artiste Céléo. Je ne serai pas trop en colère, hein. Je serai pas trop en colère, mais je serai en colère. J'ai deux sujets par rapport à Céléo. J'ai deux sujets. Sujet de Bosso, Céléo a sali émission. Céléo a sali émission, azo parvenir à l'oba du n'importe quoi na kombonanga. Azo parvenir Céléo à l'oba ngai Grâce Mbisi, la sexy, la star de Ankoro, que ceux qui toquent na Maroc. Ceux qui ngana toquent na Maroc, ngana otikala na Maroc, pour nazana mukandate. Céléo. Et puis deuxième des choses, c'est le olobi émission au sali lobby et kota ki lobby. Na club boa émission na yo Céléo. Émission na yo olobi que fali aza patron nanga yem tatinda kanga. Déjà pour t'informer déjà nanda konanga na fanda na falite. Je vis seul nanda konanga. Et puis naza mwana musala ya falite. Parce que déjà, c'est le na poto awa na vivaka mieux que yo. Na leki yo na bilamba, na leki yo na enseigné na poto. Na leki yo bana lelo ti lobby. C'est Léo. C'est Léo. C'est Léo. C'est Léo. Ozo bim sa soki album no yo ya mukinza. Olingi na fula yo. Album no déjà, et ça été la téléchargement outil. Et ça yo kanate. Bato bazo somba ngote. C'est Léo. Ozo lukanini na vie nanga. C'est Léo na yebi le ko la poche. C'est Léo, toi je te connais. C'est Léo, je te connais bien. Oyebi nga bien grâce. Nga na yebi yo c'est Léo. Moni ba délire no o ba no sana kin. Oye na ngona poto ba lo yenge na yo. Balo yenge na yo oyo sala na kini wana kolobepele kofinga ka ba wera wana ba wera ofinga ka Céléo babuso ba na yo wana soko fani na chambre na yo osangelo ko sala osala émission ofinga abato ngaso nazala mukanda te seke naza bien nandimi ke nazala mukanda te okay ya nandimi nanga nazala mukanda te nandimi naza nga Grâce Mbisi la sexy naza na mukanda te nandimi monde entier Grâce Mbisi la sexy naza na mukanda te soki naza na mukanda te c'est que na courageuse c'est que les terres françaises babangaka nga c'est que na maman na courageuse parce que naza na mukanda te mais je vis bien c'est Léo pour t'informer. C'est Léo Nazam Kandate, mais la poto na vivaka mieux que yo, c'est Léo. Je vis mieux que toi, c'est Léo. C'est approuvé. Nazalam Kandate, c'est Léo, oui. Nandimi, mais je vis mieux que toi, c'est Léo. Nam Nazalam Kandate, mais je roule dans les belles voitures ici. Je suis véhiculé dans poto. Nazora 30 ans. Et longue au monde la gare du Nord. Yo et long na yo, ils ont déjà affiché na gare du Nord.
Parce que la gare du Nord, tu as un métro, tu as un train, caméra, wana, ou na kata gare du Nord. Et yebi bilongi ya batu no surtout ba kota na gare du Nord. Yo elong na yo eza affiché na gare du Nord. Trop de métro, trop de train. C'est Léo. Olingina lubano loba na panza yo c'est Léo. C'est l'olingina panza yo na kim so Paris et Paris ça ba kolo na ngoti. C'est Léo na panza yo na kim so Paris et taba c'est Léo. C'est Léo mukinza. Oko bongsa kutu tenture na yote. Olo bakenga na sala mukanda te c'est Léo. Toi tu peux parler devant Grace Mbisi la sexy. Tu es qui toi c'est Léo? Yoko loba devant c'est Léo. Tu n'as pas ces droits. C'est Léo yo loba. Au fan de peine à qui tu peux aussi l'émission. Que yeso to ke na Maroc à kotika la na Maroc. C'est le nom prouvé. Oazoba c'est Léo. Tala molaya ki zobo zanango. Non prouvé me tonga na okende Maroc. Na pour que Maroc na terre. Pola langa. Posi banga. Et ils ont manqué yo. C'est Léo. Et yanga nzoto ils ont manqué yo. Wana projet. Nzoto langa ils ont manqué yo. Nzoto langa ils ont manqué yo. Et ça fait combien de mois? Nzoto langa ils ont manqué yo. Oyo que pour ça au voyage que ni Maroc nanga. Déplacement la bino yo au déplacement au Kenaba Suisse, au Kenaba Belgique, au Félé. Un vrai artiste. Na déplace à pam bate. Yo ka senga ko Maroc na Maroc ba contrat pam bawana. Ezanga venir ezane l'autre côté. C'est le ngana na mukanda te mais je vis bien. Koleka na yo moto soit disant pour yo ozana mukanda te. Ozo distraire bato ke ozana mukanda c'est le na yebi yo. Oyebi likambo yo c'est le oyebi sanga non. Na autant comme moto ante pour na fulaye. Oloba na ngani. Oh grâce moi na wana na linga kayete tokena na mariage à 13 ans pour tout. Moi na wana zo filmer na kati ya avion. Azo filmer fabrikas na kati ya avion. Nga zo kipenga ta zo box ngai. Moi na wana banda sali kambo wana na ko solisa yete. Lelo komo solisa ye. Kasotonga ke pa na ngati. Ke Grace Mbisi yo leki yo za mwana poto. Talaka ba teinture na yo okumba ba voiture olekiye yo loba oyebisanga yo mokoti obosa ntango benga nga na 6h olelaka c'est Léo ongina rappeler yo ntango benga nga na 6h du matin ozolela c'est Léo na yebi yo lokola poste c'est Léo je sais tout ce que je peux faire de toi c'est Léo na yebi yo lokola poche na ngai c'est Léo ntango longwa wenge et pas wera sound que je respecte beaucoup. Oteka Mercedes na yo. Obosane longyo. Tango long la bandeli, tango longwa na wenge. Oteka Mercedes na yo. Po pia kapase orchestre na yo. Ezanga ba instrument. O répéter na balance, na bandal, na tibangu wana kaka. Obosane. Na rappelo le sous le passé. Na chambre yo na king déjà c'est le oviva na peut bien te. Osomba lundako kaka moko na carrière na yo. Bano osomba ndako moko tango osomba ngope na mbonga wera. Tango ozalaka na wera na maison mère nde osomba ndako. Bando tolo maintenant carrière solo na bando longwa na wenge. Osombi nini? Tu as fait quoi? À part potoye, tu as rien fait c'est Léo. Tu as rien acheté? Mercedes au tamla la Mercedes à noir. Bateau boyebi c'est Léo soki ngana onko ça c'est là bano tamla Mercedes à noir. Tanga longwa wenge asoma Mercedes wana na kacha wenge. C'est l'oteka Mercedes wana o tamla makolo na kin wana. To sili si répétition na bandal. Oyebiti. Mbongo taxi ezate to tamla makolo. Wana ngana zaki mwana moke. Yo longwe na wenge et pas wera. Na rappelé yo. Elongi o mona kiti. Elongi oyo ebi ndako noti ndako ne pesa danger te ya munene te ndako te olobaka tous les jours ngala soma ndako osoma ndako na mbonga wera oyebi ngote mokile yebi osoma ndako wana na mbonga wera na kin osana ni voiture osana eloko te ka ndako moko s'il vous plaît c'est lui il a rien oye poto komo ganga o fali atinda nganga na mwana musala fali ngam na star oso minimiser nga o ridiculiser nga c'est Léo
ozo minimiser ngai na star na obinisa mokili olobaki ngai na mwana mosala fali ke fali atindaka ngai sele yo sele obosani yo ntango obenga nga 6 heures du matin otonga afali epa na nga olingi na bano pwata yo na panza yo na bebisa yo yo tonga afali na 6 heures epa na nga olela yo ntango obenga nga olelaka ti yo ntango obenga nga olelaka oyo makambo yo olobaka na fere olobaka otonga afere epa na ngai makambo olobaka ya fere epa na nga olingi na panza yo oza complexe afere ti oyo makambo yo lelo okoma okumisa héritier lelo okoma okumisa héritier oloba na émission nake héritier aza mokonzi ya 5e génération yo lelo okoma okumisa héritier olingi na panza yo dernièrement temps héritier azalaki na poto nayebi so kende otala héritier aza petit na yo olobi nini siyanga koketa héritier mwana mokie wana mpoli wana aomonke wera nga koke mona ye ngam na komisa nga na yebi makambo na bino wapi yo loba na ngai ke mwana wana afanda na ndako na nga na kini na bokola mwana wana ayakaka poto amonaka nga te aluka nga te nga na kende komona ye petit wana ofinga héritier pa na nga kaza sali te po afanda na ndako na yo oyebi héritier koleka ngai yo sele yo otonga héritier pa na nga yo tonga bamise tu epa na nga na wera kutu oke osenga wera sans pardon po obeta na kermesse oyo basalaki epa ya golf kizola otonga esu wera epa na nga oloba sia wera po asili lelo akoma oluka ngai jour anniversaire na ngai kutu adete yanki mpui asaleli nga video balingi bakangama na ngai po basili yo otonga wera epa na ngai otonga fere epa na ngai ke fere aza ingrat ke yo kosolisa lisusu fere te po camarade afere oyo na tuna pourquoi osolisa lisusu fere te oloba ke oh non parce que fere aza complexe camarade na ye oyo afanda na Afrique du Sud kombo ekimi ekoya o camarade na ye afanda na Afrique du Sud wana oyembela ye nzembo fere aloba na camarade na ye wana kokipe nzembo fere ya sele yo te mbwakisa nzembo wana Petit Jésus oyo afanda na Afrique du Sud camarade afere yo oyembeli ye nzembo okoma tous les jours kaka kotonga fere epa na nga ok fere soi-disant fere abomi epa ya Petit Jésus que yo parce que oyembelaki Petit Jésus fere abengi Petit Jésus kokipe nzembo wana te kobenga sele yo te rancune wana okanga ngo na motema pona fere parce que soi-disant selon yo ke fere aza ndoki avina yo aloba na camarade na Petit Jésus DJ Chombo o aza na Afrique du Sud akipe nzembo na yo te eloko kangela fere ennemi yango wana mokili eyeba pe mwana ozokumisa obana tonga epa na nga ke grâce mbizo lekie yo saka na poto ofana na pavillon okumba bakar obanda okumba bakar depuis kala yo lekie aza complexe na yo petit moko apambala na fabricas tokenda na mariage à 13 ans putu filme na kati ya avion afilmaka nga te ti lelo ebotanga haine mwana wana akosolise te lelo olingi okumisa ye yo oyebi pourkua ozokumisa ete yo olobaki okoki kosolise lisusu te lelo okomi kokumisa ye wana nzoto kanda selo okosa mokili lelo selo nga nayebi yo wana eloko tofanda na chambre na omoni ndako no mokili eyeba ngai seleo omoni bato poto bayebi yo bien te ngai nayebi yo seleo ngai nayebi yo olalaka na chambre po chambre wana nayaka na ndako na yo ya masi ofandaka epai ya bato ofutelaka chambre ngai grâce je mets ma vie en jeu soki ngai grâce na ya na ndako na yo te na chambre na yo te nayebi expliquer o chambre no ndenge eza ozwa matela oza kutu na mbeto te selo na bimso mito biloko akati oyo eza na kati ya libumu na yo na bimso biloko akati oza kutu na mbeto te déjà selo parce que tu commences à m'énerver
Yo c'est le keba. Tu commences à m'énerver. Pour kota makambo msusu oyo kokota te. Ongena banza yo c'est le. Ozana matela mais ozana mbeto te. Ozana mbeto mais ozana matela mais ozana mbeto te. Ochaka matela par terre. Wana na kosi, soki na kosi. Na kufa na buto alelo na lamuka te. C'est le yo. Ozana mbeto te déjà. Oza kaka na matela ochaka la se. Nga na yebi ndako no na ya na ndako no. Na yebi se ndako na bino wana koto ofandaka. Na pesi d'abord respect na mkolo ndako. Na pesi respect. Alimbisa ngai. Bwana télé, bocha na ikola mesa na salon. Ya munene, bocha na mesa na kiti deux canapés. Soki bat bakoti couloir après cause na droite salon. Après chambre na yo. Ozana mbeto te sele yo. Ozaka na matela ocha par terre na se. Matela ya pamba. Ozakutu na garde-robe te s'il vous plaît. Mais ozo loba, ozo solola na moto azana garde-robe. C'est le oebite ne ba foutre ba facture na poto. Tu peux pas parler na bateau ba ebi pas sa facture. C'est le ozo ka métro. Olo ba ke fali mutuka tambla na ngo. Au PC devoir à l'action 4 grises. Et bon, on met ça dans l'action 4 grises en direct. Nan la qui sa yo 4 grises au lobanin. Nan l'action 4 grises n'a pas ya fallu. Au lobi kena qui ne ko filmer funda quoi fallu. Mais fallait avant na nuit plaisance, na nuit sur scène. Fallait faire na nuit sur scène et puis fallait cause la jamais chef nanga. Wana na boyango. Nga na déjà patron yanga moko. Na kolo société nanga moko. Naza mokonti nanga moko. Naza star. Na cause la jamais na chef. Fallait aza vienne nanga article à la vie nanga que je respecte beaucoup. Ça s'arrête par là. Fallait vienne à patron nanga te. Ose parvenir, ose répéter. Que patron na fallu. Fallait à patron nanga te. Fallait continuer nanga te. Timo kile kufa. C'est Léo. Fallait continuer nanga te. Je suis désolé na kanayo. Fallait continuer nanga te. Il fallait il me respecte beaucoup. Et tant que les qui n'est petit nae. Ngala moi na banda la 100%. Bis na banda to yebiote. Yo moi la banda te c'est Léo. Oh. Oyaka komi kote na komi na bato na makasi. C'est Léo moi la banda te. Oh moi la banda te c'est Léo. Yo sa moi la banda te. Pourquoi ça mon kilike yo moi la banda? Fallait moi la banda. Fallait coller na banda c'est Léo. Yo coller wa coller na banda te. Yo ye banda après. Tu ko ye banda na kimokolo c'est que oza moi la banda te. Au fond de banda ka yo osomanda ko na banda yo c'est Léo. Pour ba ka moi la banda, il faut ba parents na ba za na ko na banda. Il faut yo za okola na banda pour ndima ke ozana okola na banda. Famille ba tonga na bandal te, mais fallait coller na bandal. Famille ba tonga, ba vzanga ndako na bandal. Mais c'est le bino wala ndako na bandal te. Bandal oso tout à tolo lelo. O répéta, oui, non côté lo na betelo maboko. Ozaki na siège ya répétition na bandal. Oui, na kana tibango wana na yebi. Mais on va nous répéter na bandal, c'est Léo. O yebi, mais on fanda na bandal te. Tu on va nous sa makamno nyo surtout na bandal. Mais au fond dans la bandal te. Héritier oyozo kumisa lelo. Ba parents ne ba somanda ko na bandal. Oui, na on dit que hier peut-être asa moi na bandal. Mais yo te c'est Léo. Yo famille ba somanda ko. Ba somanda ko wat. Nga na peso devoir c'est Léo. Na peso devoir na mukuse kara. Ya Serge. Na peso devoir la kisanga facture à quittance. La kisanga facture kaka ya EDF. Poto ndima kwa responsable na poto. Bato ba na direct. Bo benga individu à Léo. Que grâce mbizi à lobis. Prochaine émission. Sala émission. Na facture. Ata ya EDF. Ata ya téléphone. Bate kombo na ye. Et puis na adresse na ya masi. Poto ndime ke asa responsable. Nyos esika ovandaka mai ofele. Ofutaka chambre 250 €. Tu arrives, oya koloba makam nango fandi na plateau. Osula makamba grâce mbis moto a leki yo. Nga na pecha fali. Nga d'abord pecha fali na leki yo c'est Léo.
Avant comme na maître nani. Nga d'abord nga petit asfali na leki o sele. Mokili nyonso to yebi poto tout yebi que grâce mbisi a leki sele yo. Na mwasi na yo ya ma na okota mwasi no te. Bana na yo ba Marc Olivier Makanzi ba yebi que grâce mbisi la sexy na poto il dépasse notre papa. Oh, c'est le yo tonga la bandal. Ba famille no ba somba la bandal. Yo kangama bandal, bandal yo yebi bandal, yo ofanda na bandal. Obano saka makam na bandal yo komi mwana bandal mokolonini. Bazalaka mwana bandal soki yo sombi ndako na quartier na commune ngo ube ba famille no ba sombi na ba famille no ba somba ta. Famille no ati mama aboti yo. Papa na yo kutu ati asomba ndako na mokilo ta. Mama no asomba te po bano yebisanga. Yo tongo benga ngai selo olobana nga bakambo tu. Na ebi vina yo selo lo maboko ti. Tokabola quand même au moins ngano tokabola nuit moko au moins ngana yo tokab to yebi ba pasa baninga tokabola ata même mbeto moko ngana yo ata mbeto moko ça veut dire to yebani soki tokabola ata mbeto ya butu moko ngana yo c'est que to yebani makasi. Je répète, soki ngana grâce mbizi la sexy na kabola mbeto ya butu moko même c'est que to yebani. Na bandeli soki ngai grâce mbizi la sexy na kabola ki mbeto moko ya butu moko ngai na yo c'est que to yebani c'est lo na ko panza yo na ko seso na seconde moko na ko seso na seconde c'est lo moi je te connais c'est lo na yebi yo qui va me parler de c'est lo qui va m'expliquer c'est yo. Qui va me parler de Célio? Nana ko expliquer nga Célio. Célio, alongo wenge, pa wera. O wera façonné à sali. Qui va me parler de Célio? Célio est bien, bien. Ce qui n'a pas ça, yo na bimso bilo kwa kata libumuno. Na bimso ango. Célio ko lo balangate, kenga na sala mkandata. Yota? Non. 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 Please. Please. C'est le pas toi, non, pas toi. Na onga la sala la vie na yo Célio. Yo ngina bano loba on internet. Otonga kutu mama pasa moi si na yo, mama bana na yo wana. Otonga epanangati. Est-ce que yo mona bana na yo? Na panza yo maintenant, yo mona bana na yo? Yo le la ke panangati. Nana zaka consolateur na yo. Consolateur non lelo komo finga ikazana mkandate. Oh, c'est Léo. Yota. Comme si yo lobi na mokilike na mkanate parce que ngano to ebani. O lobi on peut émission no to ebani bien. To ebani na ba poto te ngana yo c'est Léo. To ebani na ba kin. Ngana yo o yeba ngai na kin, o yeba ngana poto te. Ngana c'est Léo, yo c'est Léo. To ebani na poto te c'est Léo. Un minimum de respect. Ngana to ebani na ba kid. On comprend, tant on le pas miette chege. Comprendre, on s'est danser ça ya kofi. On le pas miette. Que miette na leli mona no wana petit no wana. Miette o lobano ke te aza mona mukie. Yo ozo le pas miette yo. Tant on longa na wenge et pas wera. On le pas miette. On le pas miette. Eh chege na leli petit wana. Na leli petit na yo grâce mbizi wana na leli. C'est vrai qu'à l'époque, on m'appelait pas Grâce Mbisi. Mais, na leli petit na yo grâce. Yo. Ce qui na yé na répétition, nga mwana mukie. Ce na yé na répétition, oku misanga. Na zaki na ajnin. Yo bando boka nga na ajnin. Tanga na yezaku tu chroniqueste. Yo bana iko boka ngati. Ce na yé na répétition, ole nganga. Yo sele yo. Opesa ngai, nga na ngai. Na lala na ndako na yo na kin soko za na kisi ozaka na mbeto te na yebite na yeko comprendre mais tota na amoni pe na poto pe ozaka pe na mbeto te na yeko comprendre que yo oza na kisi eza solo na confirma kango ya mwana mwana zonga ya su na ndako no te po na mona na kin ozala na mbeto te
otia kaka matela na mabele na poto pe otia kaka matela na mabele. Donc na eko comprendre bendi film ozana ba moto ozana kisi puyo otia kaka matela na mabele na kin na mabele matela na mabele awa pe na poto ozana matela te e ozana mbeto te ozaka na matela ocheka na mabele c'est que ozana kisi. On comprend? Et puis, c'est Léo. Oyebi bien. Et là qu'on a kimela yo. Oyebi bien. C'est Léo. C'est Léo. C'est Léo. C'est Léo. C'est pas parce que ngana bimana yo que ça te permet. Ça te permet. Et ça, on peut les passer à moi aussi. Les passer à moi aussi. Moi, si ni na olobake abimana me balite. Naza vierge te mabe parce que na bimana yo et c'est le passé au mona te ke oya poto na box na ngayo po na mona ke esimba te wana mbongo te selo okopesa nga oza mbongo te sele yo oyo okopesa ngai moi je veux de l'argent nga vi na ngeza mbongo au mona te na poto esimba na ngote o mekaki mais esimba ki na ngote. Et simba ki nango te o forcé awa oye na ndako na ngai ozo lela oketi epa ku epa oke ko lela ti epa ya mwana na bato o meka ba façon no soto e simba nango pete na lobano ke na koko bima lisu na yo te eza le passé na bima na yo sele yo po na zalaki mwana moke na timba kite. Na timba kite. Laisse-moi maintenant te dire, oh, ils ont la kati nanga. Ce qui n'a pas na yo, parce qu'à l'époque, aux amis, ça, oui, raisonne, donc c'est normal. Et puis, oh, yebi bien, na zaki li kango na yo te, na bano fanda na ndako na yo, mokili maintenant, eye, bana yebi sa maintenant mokili. Nga la fanda na ndako na oselo, o lala nga na hotel te. C'est le olalanga na tête, donc tu dois me respecter. Oh, tu peux pas te permettre de battre n'importe quoi l'internet na kombo nanga. Pour ozonga likang hôtel, pour likang balala ke na hôtel. Leki baleki na yo, je mets à témoin. Ba ke tika nga na beach. C'est Léo. Pona boya ki na ndako na ngai olinga ki esquatter ndako na ngai oya ofanda ndako na pona boya ki na nga. Yango na lelo komo kumisa mwana azanga commune azanga famille olinga kumisa epoka na boya ki na ngai ofanda na ndako na ngai rajouana okoma ko manifester tous les jours na ba internet eso pa yo ti eso pa yo tango foutre la chambre mabe zape. Faut foutre la chambre. De yo, olingi nga la fan sur ndako nanga. Mettons mbongo no. O soara ba locataire no o e utaka kin. Pona na liango mbongo wana soke uti na ba locataire na yo. Foutre la kango chambre na yo. Pourquoi rage ka ponga la boya na ngai? Makamba kin na bimano zaki mona moke ignorante. Na j'étais ignorante. Soke ba loba ignorance. J'étais dans l'ignorance. Na bimano na kati ya ignorance na taki mwana moke. O exploiter ki ngai na zalaki mwana moke. Na yebana ki na milieu te na zalaki eloko moko te. Mais attention, fais gaffe. Na zalaki likangu na ote sele yo. Na zalaki likangu na ote. Comprends non? Na zalaki likangu na yo te. Pona ola na ndako na olamba biloko kolia. Na optambula na mutuka na yo. Baleki no bayebinga na kino wana na ndako no selo un minimum de respect réalité poto na ko bima no soute na pi respect réalité poto na réalité chambre na réalité poto na ko bima no soute selo nga koma niveau ba wili toka na koma niveau likolo yo za na niveau ten selo. Nana niveau noten c'est yo. Ce qui passe à poto ba osutikela yo. C'est le aussi là. Pourquoi linga kana la musayo c'est yo. Wandoki
Non, c'est la promo. Yo, c'est le yo. Toi qui es maintenant artistique maintenant. Artistique. Télé Sud va y bio. Au sur le cas Télé Sud. Nga grâce à la sexy. J'ai mon angle le cas na Télé Sud. Na le cas déjà étant que invité star va yambi na Télé Sud. Yo ba yamba wap depuis ya poto ka makelele. O le cas na chaîne ni na télévision. Encore réseau le cas na B Black. Encore, je répète, et les cannabis black, et les canatras kitoko, et les cana Télé Sud. Son compté na Kinshasa, ba chaîne na Kinshasa, na Brazza. Moi, je suis en train de travailler, c'est Léo. Toi, tu ne travailles pas. Ozo travailler, ozo binisate, ozo eloko te kama kele na internet. On en a marre, c'est le de toi. Zora kin, zora ta epa wera. Tu nous fatigues, c'est Léo. Tu nous fatigues, tu m'emmerdes. Rebi c'est Léo na regrettaka, pourquoi na bima na yo? Mais d'un côté, je regrette pas. Parce que nazaki moi na moke. Je regrette. Pourquoi na bima na yo nga grâce mbizi? Mais parce que je t'informe. Ezaki lo yenge à l'époque nazaki mwana muke. Mais ndé na timba boye. Fonga naza na vitesse à chaud boye. Na ba facture na na ndako. C'est là je peux pas perdre mon temps avec toi. Tu le sais bien. Oye na poto meka kit. O na na robala yo to fa na ndako moko zo azemi. E nga zo azemi no na zo azemi no po mwana na bima mwindo lokola yo. C'est le stick cinéma aux osala tina ba internet. O lobe ngo bien émission na yo ke to yebani bien na mwana wana na grâce mbeze. O lobe ngo to yebani bien. Soki na mukanda te na ndimi ngo. Mais problème a été pour mukanda on sa na on sa mukanda minto pona sa na on ni. Pona kumbaka déjà ba voiture. Ba voiture na nga tout eza rassuré. Ba voiture tout na joie eza toujours rassuré. Yebisanga nala ndako nafana epa batote che non nafana ka epa nanga bon mukanda ozo lukila mpona sala ngoni parce que oh non surtout moto azana mukanda avivaka na poto ndenge moto to aviva na poto azana mukanda na viva bongo je suis chez moi je paye mes factures tout est à mon nom ici le téléphone l'internet l'appartement je suis mieux que toi c'est Léo je vis plus que toi. Je mange plus, je mange mieux que toi. Je roule dans les voitures mieux que toi. Je dors mieux que toi. Au moins, ni dra o na somba, o isa na ndako no. Na sengyo dra nanga, zong sanga dra nanga. Comme si tu veux que je sois vulgaire. Dra, na baneli dra nanga. O na sombe la yo, zong sanga dra nanga. Tu as vu quoi na mbongo sana ba mapango. Zong sanga dra nanga, oza incapable. Ya osomba dra. C'est Léo. Oza incapable somba dra. Ba soba bimana yo, je sais pas. C'est Léo. Le boko elesa yo, o fingango. Le boko elesa yo, o fingango. Eloko oyo. Eloko oyo. Oya kacha makolo nanga. Esepelisa yo ofinganga nazangi mukanda na poto. Non, je te regrette pas. Moi, na ofingote. Na ofingota. Mais yeba, loboko elesa yo ba finga ngote. Oyo nakacha makolo na ngai esepesa yo po yebi yo ngi na poato na bimisa ndenge yo bwakaka eloko oyo yakacha makolo na nga ofutela yango combien so na ngi na porto plateau yebi combien ofutanga oyebi combien ko de dommage nga po yo bano lala ngai na kin nazaki mwana muke nazaki mineur. Olingi yo po bano tambla so na poto te na lamsa dossier ke yo obano bima nanga nazaki mineur na kin. C'est le arrête hein. C'est le arrête.
moto ayebi yo na Paris koleka nga aza te. Nga na yebi okutu na poto te oyebi toyebani na kini. Toyebani na kini sele yo. Tika sini mozo sala wana. O mascaré bato ke nga fallait atindanga. Fallait akotindanga ta. Moi je ne travaille pas pour falir. Moi je ne travaille pas pour falir. Je ne travaille pas pour falir. Falir il peut pas m'envoyer. Pour moi déjà na bébé toka, na patron. Je vis bien. Na zangelo ko le ata. Na kele la rateba na moto oloba na pare grâce mbiza kele la. Nana olobango. Mes arrières sont assurés. Na petit à tête ndai maboko bank moté maman Rachel Fouta. Na petit à tête ndai maboko bank les maniaques du dollar. Mobala ma Rachel Fouta. Na ko kele la te. Si on me candidate, c'est le problème est ngai na star. C'est le na star. Nga no soto tamboli. Na ozo nga na batu ba ko arrêter nga pa zo photo na nga. Miota yo za époque. Époque ya wenge. Ya époque ya nza muno so kinini pena ibna nga pe banze muno te ngoza ke pa wer. Selo na lekio na gaz, na lekio na kitoko, na lekio na bilamba. Na lekio. Ponga na star. So kote na spoti, o kote na 10 heures, au moins na nze munanga ankoro. Nze munanga, bat ba otala ngai na Afrique, na monde entier. Na Biblak na oleka. Na oleka na, donc na oleka na TV. Nje munanga isuki na internet ta nga na star kaka internet ta je suis désolé yo c'est le osu kaka na internet yo monde yo est-ce que ba étranger ba yebe ndo ko ngande ba yebinga yo osu kaka na internet kaka et pas ba congolais kaka o sa succès ba congolais o sa le mission ka ba congolais ba taliango nga na le kana TV nga na le kana Télécide nga na le kana Télécide s'il vous plaît. Monde entier, beaucoup de filles en soi. C'est Léo, je suis pas de ton niveau. Je ne suis pas ton ami, c'est Léo. Ok? Il faut pas confondre le passé et le présent. Il faut vivre le présent, c'est Léo. Je ne suis pas ton ami. Comprends, non? Obézaranga les sous-soutés. Comprends? Ou les aki na kala. Awa, olekate. Arrête tes conneries, c'est Léo. Je t'arrête tout de suite. Ngana oleka na TV, na star. Monde entier et talanga ba famille nga ba fana ndako bo azaba moni nga na TV yo sola na star bongo c'est Léo. Toi tu vas parler à la star comme ça que nga na papier te ba sola na star na loyenge ba yebiso ke ba sola na star na loyenge ba sola na star na loyenge nga na tala ma monde entier papa Biblak est un monde entier nana boyango Biblak est un monde entier Télécide est un monde entier nga na oleka comme invité ba obeng sangai et tant que star na pandi na plateau Télécide s'il vous plaît ba tout na ba question nde ba yamba ba star nde ba oyamba ngai et bo ba oyamba nga pourquoi parce que na star sur la star na oleka en Télécide ta yo sele ba ile bien na Télécide yo sele yo nde mono équilibre tout na kwangeleka wapi espèce d'internet que tu es au seul émission kaka ba congolais net yo batali yango o su kaka bo tourner kana rompo kaka bo saka ba base internet ngana international s'il vous plaît ngana le kana TV ngana le kana télévision ngana le kana télévision ngana le kaka na télévision c'est le yo su kaka na internet o limité o local c'est le yo. C'est le gars qui a la télé. Monde entier est là, la fanatique belé. Comprends, non? Eh, on le balance qui est dans Canada parce que yo po na yo na mutuna yo tango uti freak Kinshasa oye na poto ozaki na programme
obala nanga oza française opesanga mukanda te obala na na boy nanga kobala na yo papa okoma pona yo azana mukanda te mena mukanda te na kumba voiture na poto ndeni espèce d'internet aussi Léo comment on appelle ça espèce d'internet des congolais yo ka ba congolais ba yebi aussi Léo nga ba mindele ba yebi nga mécanicien nanga za mundele ayebi nga bafana poto bota bokota na page na ngai bomona nkoro bato batini langa ba video na mindele bayebi nga ba gabonais ba camerounais bayebi nga c'est Léo je suis connu pas seulement que des Congolais mais toi tu es connu que par des Congolais étrangers ni nayebi aussi Léo yo moto suka na oka na internet monde évolua to vivre na internet to vivre na TVP na télé na poto vana na poto c'est le oleka na poto na télé ni na o ya câblé chaîne ni na câblé yo le kaka chaîne ni ya câblé o yo le kaka chaîne ni na câblé na bandeli o yo le kaka ngai kaka chroniqueuse nga moto alobalanga ka lekinga na succès na ba congolais na boya ngo po bato mususu succès na ezaka na internet babenga ngo local limité ata na télécide ba yebi nga oleka na TV internet c'est bien na boya ngo te na boya internet te po yango nde salanga naza toujours na internet mais ngai na star internet ka te nga ba fan nanga batala nga pe na TV po to na poto il faut ngana leka na TV je peux pas me limiter qu'à na internet non na télé na molimo internet limité local na boyango na comme international ba oyamba nga na télé site c'est là tu dois me respecter na star na yoti yo lo balanga nini que grâce au moni yo o lekata héritier na succès yo c'est le bano lo balanga yo c'est le yo lelo comment okumisa héritier yo lo balanga nini c'est le yo tango lelaka ba passe non na tongo na 6 heures pa nanga o lo balanga nini que grâce yo le héritier na succès yo bano tonga héritier pa nanga ti na panza yo maintenant makam yo lo bakepa nanga na panza yo lo balanga o grâce mbisi bana poto ba yebi yo héritier succès internet ba yebi ete yo lo bango ti lelo ngo kumisa so héritier ngo lelo ngo kumisa héritier ngo mais arrête c'est le tu on a confondu c'est le ka wapi bano ya poto internet kaka o le ka wapi yebisa biso ba congolais o le ka wapi na poto na télévision na chaîne câble yo le ka na chaîne câble yo le ka c'est le yo mon sala na yo mwana mobali kotonga héritier mwana bato asale elo côté otonga héritier aussi héritier le pose pas nanga otongi ferre aussi otiki ferre okomi na fali yo tonga bate pa nanga ti yo tonga bate pa nanga ti c'est le yo otonga bate pa nanga ti otonga pe fe so roma belle pa nanga Vero soro mabe atanga osa anniversaire mwana na anniversaire libala mwana na ye oloba ngani o ve soro mabe la benga na Suisse après akangi téléphone mwana nte na osolsa so vie wana tele news de star yo otonga ka bato yo otonga kaka bato yo otonga kaka bato sele yo otonga kaka bato oza hypocrite c'est le pourquoi osoko leki na émission lingo bimisa image neti yo na héritier bokomo sola bien yo olinga mwana wana te olinga héritier te limisa nde na lobi mwana kande komo banda yo linga héritier te c'est le yo poko lingo lakisa mokili ke yo linga mwana bato héritier kimia olinga ke te kanda o lo balangai petit wana ye poto o lukanga te c'est le yo otunga bate pa nango lelaka na 6 heures na yo oyo lelaka na yebi ebi yo lelaka sele yo na yebi yo na yebi sele na poto ko leka ngai moto te nga na yebi yo bien sele yo nga na yebi yo bien papa tobi bana comme expliquer selon les qui on a gaz
Na tout nos questions les choses c'est le na chaîne câble yo le kaka. Ngala le kana bi black na le kana télé sud. Yo le kana chaîne ni câble au sale émission et sur kaka na internet, espèce d'internet que tu es. Espèce de congolais oyeba ni kaka na ba congolais. C'est na le kiyo minito na koyebana. Qu'on puisse pas se dévoiler la face. Qu'on soit franc. Batia combat grâce mbis la sexy kaka place marobo kana poto. C'est le olekate. Na yeba na bana koto yo, na yeba na bikolo, na yeba na ba congolais, na yeba na bétranger. C'est le na lekio. Oko sula na star na lo yengete. Na lekio na succès. Nga encore na 10 heures eza. Na Spotify eza. Na iTunes eza. Encore le lot 2 mois. Na kene plus de 150 000 vues. Na lekio na ba view nzambe na bonga. Na lekio na musique c'est leo. Na lekio na koyemba. Mais non, c'est le go manquer nga ba respect. Lobo kwele sa yo, o manquer respect. C'est le et loko sepeli sa yo, o ya kacha makolo na ngai. Na yesa na yebi yo bien, wala kwa mwana, na yebi onga ko sa na yo c'est le. O lo banda ko na filma ke zanda ko note. Tu es bête ou quoi? Yo kasenga na obosa na kote yo fandaka. Kote ngai moko na lala na obosa nango. Yo mona nga uso, o mona nga zoba. Nga na zoba ta seleo. Nga ko bosa na te kote nga na lala. Nga ko bosa na te kote nga na lala nga grâce. Oh lo bananga ke, oh non, kote na filmer zanda ko note. Papa, ezanda ko no yebi wana sone saliote. Ezanda ko no fana na immeuble ce qui ya 11 étages. Ce qui a 10 étages. Ngo wanga na ngone émission. Non, tu l'as vu en Koro tout à l'heure. Ngo wanga nanda ko no seleo. Ko wanga nanda ko no ta papa. Ngo wanga nanda ko no. Yo bongo. Ngo wanga nanda ko na yo. Oyebi bien qu'il fallait qu'il pas côté. Maintenant yo bando kanga na komba fallait qu'il pas côté c'est leo. Yo ni na mwana bato bandana. Yo nini? Fallait qu'il pas côté, fallait ko kipote. Fallait ko kipote. Omoni c'est leo. Ha. Oyebi na la photo non. Tango zo photo na yo monoko polele tango zo lala nakanga yo photo. Mon se ko continuer na otiango na page nanga oya Michel Kabia. Na otiango na Instagram nanga. Oh, nga na sa promotion nzembo na ngai c'est le lingo distrait nga. Nga na sa promotion nzembo na nga. Yo ozana manager c'est le ozana manager te ozana assist ozana manager te ngana na manager c'est le ko distrait toi. Bon pour mes fans je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce le 26 mai, grâce Mbise la sexy, la star de Ankoro, je serai au concert de Rogaroga, l'artiste que je salue en passant par la vie Rogaroga Nde Makambo. Donc le 26, nous en a parlé des congrès de 14h jusqu'à minuit avec l'artiste Rogaroga Yemoko. Je vais dire à déjà 26 billets. Donc d'ici là déjà dans 4 matins, Rogaroga sera déjà paré avec ses poulains, ses musiciens. Donc on a choisi Grâce Mbise la sexy comme on levait le rideau pour le 26 mai.
Donc, je vais prester déjà à 21h déjà. Je vais faire enlever les rideaux de Roga Roga au palais de congrès. Donc, achetez les billets, hein, les fanatiques de Ankoro. Vous allez vivre Ankoro en live. Je vais vous donner, je vous promets de vous donner un bon spectacle. Avec mes danseuses, on va vous livrer Ankoro. Donc, avec un bon spectacle. Donc, venez nombreux, mes fanatiques, au palais de congrès. Donc, le 26 mai. Grâce Mbizi la sexy Mobutu Nabango, la star de Ankoro, je vais livrer, je vais faire l'enlever les rideaux de Roga Roga, l'artiste que je salue par son corps. Donc, venez nombreux le 26 mai, je vais faire enlever les rideaux de l'artiste Roga Roga, mon idole. Donc, boya ebile, bafan nangai, batotu, bazotina ba vidéo, batotu baolinga Ankoro, venez nombreux, danser Ankoro. On va vous donner un bon spectacle. On va déjà commencer déjà des répétitions ce week-end. Donc, voilà. Je vais faire enlever les rideaux de Roga Roga. Je vais jouer la première partie avant que star des stars à côté de Roga Roga. Donc, tu vas nettoyer nanu, tu vas pesa nanu bilengi. Avoye mo comme konzi akita déjà Roga Roga akita a pesa de sous ce bilengi. Donc, n'oubliez pas, il n'y a qu'un seul date, le 26 mai, avec l'artiste Roga Roga. Moi-même, grâce à la sexy, la star de Ankoro, on sera là. Petite à l'Arabie, tu vas baby sa salle. Toko baby sa salle, vraiment, toko baby sa salle. Bosomba batike na partout na Carrefour, partout. Toko baby sa salle, wana le 26 mai, ça va y avec Roga Roga. Eh, bah tonton balela ba sensation. Eh, ba chérie balela ba sensation. Eh, yango kananga kala. Yango kananga kala. Bono telanga nkoro. Hey. Bono telanga nkoro. Hey. Bébé, tu sais que je te kiffe. Baby, que na love yo. Maman, tu sais que je te love. Baby, que na kraka yo. Bono telanga nkoro. Bébé, nako salo biloko messi. Nako bokiso nako mbakage. Si tu as des doutes, demande à Fali. Il te dira qui je suis. Debout ne tombera jamais. Paris ne tombera jamais. Bidi love. Ba tonton balela ba sensation. Eh. Ba chérie balela ba sensation. Eh. Patrick alela ba sensation. Eh. Hervé Massa alela ba sensation. Eh. Chanty alela ba sensation. Eh. Ava alela ba sensation. Eh. Yango kananga kala. Bono zotelanga nkoro. Eh. Roga zotelanga nkoro. Eh. Bébé, c'est que je te kiffe. Baby, que na love yo. Trésor Mopao. Mabi Trésor Mopao. Yende Makambo. Trésor Mopao. Et puis le manager de Roga Roga. Je te dis bonjour toute l'équipe de Roga Roga. Toute l'équipe de Roga Roga, je vous dis les bonjours. Nabi Kebosa Musala Kitoko. Donc voilà. Oui, ça c'est Léon a l'équipe na koyemba na l'équipe na kosa musique à bien. Ba tonton balela ba sensation. Eh. Ba chérie balela ba sensation. Eh. Yango kananga kala. Eh. Bono zotelanga nkoro. Eh. Bono zotelanga nkoro. Eh. Bébé, tu sais que je te kiffe. Baby, que na kraka yo. Maman, tu sais que je te love. Baby, que na kraka yo. Bono zotelanga nkoro. Eh, nako salo biloko messi. Nako bokiso nako mbakage. Si tu as des doutes, demande à Fali. Et il te dira qui je suis.